promesse nyonso tout autour ya mukanda ya ba réfugiés ezali lokuta to tchana mutu promesse nyonso ya tout autour ya mukanda ba réfugiés ezalake par voie ya carte moko to ya adhésion moko ya organisation moko nde kopesa yo privilège to accès wana ezali mensonge. Nalingi to beta nanu c'était mingi côté ba réfugié na ba salam sik parce que a majorité na biso ba congolais to za ba réfugié majorité to za ba salam sik. Nini ezali droit ya réfugié na Afrique du Sud, nini ezali droit ya asalam sik na Afrique du Sud. Merci beaucoup pour la question Oyo. Je crois selon Réfugiés Act droit ya réfugié dans South Africa selon ndenge Afrique du Sud basala qui signaté la déclaration na bango na convention ya Genève ozali na ba droit biloko wana ozala ba droit makamnyo so ya kofutela ndaku ya ko kenena shop ya ko voyager ya kosomba ndaku ya kotanga ya koyekola. Mais ce que commis que na ba acte moko terroriste to acte moko ya justice to commis involve na politique mboka na yo to pe ozali mutu oyo ozali ko kende na ambassade na yo o ko perdre ba droit na yo nyonso oya protection sengaki. Merci mingi mwana mboka baike bana mboka point mwana mboka uti ko relever ezali point moko wa munene awa na Afrique du Sud tozana ba réfugiés belé na ba salam sikebele oyo ba se retrouver na ba activité ya ba organisation songolo pakala oyo bazali connecté na makambo politique ndengo uti koloba mingi bazo sala ngo na bozangi boyebi yango mayanga ni TV eye pona ko éduquer bino pona ko éduquer biso tozo pousa na pas bato bazana connaissance ya maya ba réfugié na ba salam sik po ba betambela po to se retrouver na ba faute te mais ndenge tozo lo baboye mwana mboka ezana ba réfugié musu bazo kini na ambassade na biso ya Congo awa misusu bazo zona ba vidéo et misusu kutu baza ko s'impliquer tina makambo politique mais place wana fona betambela ezana bato misusu ba leader mususu bakoya na communauté ndenge to uti koloba ke makambo mikanda ezali pas surtout pona banyukam so bango bazo bisa bango ke no to ko aider bino bozwa mikanda mais sengeli bozala na groupe na biso il faut beaucoup taboye ba mi enregistrer na groupe wana ba pesi ba identité na bango mais ba leader oyo bazana politique na se sans toutefois ko yebisa bango et tango ba ikyo ba sadere na eloko oyo et ba leader wana ba komozwa eloko wana ba komi ko kolela ngombo côté politique. Nini okoki kopesa toli na bayiki avant bakota na organisation songolo to pakala nini bakoki kosala po batombe bazala ba victime indirecte ou victime involontaire. Eloko yo sala moi pasi bon eloko ka kezaka na monaka moni soki oza ebembe na hôpital te oyeba te bakufa na hôpital so comme londo yeba alors pasi pendeza wana batubele bazoye bateke eza risque munene oyo baomitia bango moko d'abord na question de baki si oza réfugié toza islam sika ozo keni na ambassade na yo to ozo participer na babiloko moko politique ya mboka na yo eza eloko moko dangereux batu nyonso oyo bazokenda nzela wana baosala une grande erreur to pesa ba conseil basala makambo te parce que balingi baprouver bato to balakisa bato mais batala oyo ezali malamu mpona bango moko parce que tant likambo ekoyela yo bato nyonso olingi osala mpona bango wana baozala wana te motu moko mpa kointervenir mpona yo te alors misusu baza tema mayele mabe bakopolisha yango bakopesa yango forme ke ondima eza neti moto azopesa yo évangile mpo amemeno lifelo me atia yango basuka lebele nde nini oloko ndima. Vraiment baike bana mboka nayebi te kwa vraiment na banzi bozoyoka bino bandeko na biso oyo bozo take advantage of bandeko na biso bazana pasi pona ko manipuler bango botika et parmi bino ba misusu kutu basi bazwi mikanda mboka oyo mais bazali ko utiliser peuple vulnérable pona ba intérêt songolo pakala o eza personnel et bozocha via baike en danger ezali mabi malgré auto tu expliquer
mais bayike bana mboka oyo bayesika ba new camp balobi na tuna yo shikoyo nini bango bakoki kosala pour le moment, nini ezali avenir na bango po baebite na minutes oyo bisika bakende bamisikutu bakomolinga me bazonga mboka bayaki awa bakangabi awa mikolo ebele bazozwa papier te soki oza na papier te do oza bloke kosala eloko te bakomoluka ndenge nini na kozonga ta Kongo me baza ta na moyo kozonga te. Nini okoki kopesa bango lokola espoir to conseil motuna eza epa na kozanga eloko oyo eza koze na mikanda génération mobimba ya bana biso awa ezo devie direction elingi koloba ke biso tozalaki bato oyo te na mboka mopaya ata tokoloba ke éducation eza na Congo du moins éducation ya bana biso oyo baza na South Africa awa eza mieux que na Congo eza privilège oyo epesameli bana biso awa il faut to protéger yango de sorte que bana wana bakozala lobby na biso du point de vue oyo bako apporter na oyo bayekoli na South Africa ndenge moko ezalaki Mao Tchenchu azoki jeunesse mobimba atindi bango na IRSS na ba pays nyonso oyo bazalaki na connaissance ya nini ya technologie po baluka ba amener technologie na mboka na bango lelo oyo tala splash ne komi à cause ya koluka kotondisa éducation na jeunesse. Alors biso tozangi eloko wana tozwi privilège na South Africa mais tozangi eloko ko sala biso to luka ke jeunesse na biso éducation na bango za protéger. Alors eko sala ke to ko perdre jeunesse mobimba ya place à malamu éducation oyo ko sala lobby ya Congo. Alors eza faiblesse moko oyo tozo interpeller na gouvernement congolais baluka ba réfléchir parce que sokoza ko kambamboka okozala na liberté mais bana oyo baza na 10 ans lelo bakozala wana après yo pe baonde baza ba potentiel force ya mboka. Alors eze loko oyo il faut to luka totalango de près tout le temps de près tes points parce que mingi na bana biso direction zo kendeza malamu te. Ça dit que espoir ezalité bien que loi ezali na South Africa. Espoir ezali te malgré loi ezali na Afrique du Sud mwana mboka azali komanyola bino na mulai pe na mozindo na banzi ba mama ba papa bozwa ba kaye na babik boko mapamba te o ezali éducation. Oui tozana bajare ya ba émission ko kesana mais awa to ende ko éduquer ba salam sika ba réfugié ba to ngunda ndenge to bengaka zwa papier comment yekola tango mosusu oyi ko comprendre et puis ko ranger makambo na profiter na beta mbela pe na gouvernement congolais et sengeli bokanisa pona avenir ya baike bana mboka ndenge mwana mboka uti koloba bana na biso bazotanga awa bangonde fitire ya Congo alobi soki bamemi connaissance oyo bazwi awa bakoki kobongisa na mboka mais bobosa na bango te malgré situation ezali kokende mwana mboka tozokende malamu tozokende na mission na biso ndenge to planifia ki yango mais nazana motuna mususu nalingi tobeta nanu sete mingi côté ba réfugié na basalam siki parce que awa majorité na biso ba congolais toza ba réfugié majorité toza basalam siki nini ezali droit ya réfugié na Afrique du Sud nini ezali droit ya asalam sik na Afrique du Sud. Merci beaucoup pour la question Oyo. Je crois selon Refugee Act droit ya réfugié na South Africa selon ndenge Afrique du Sud basala ki signaté ya déclaration na bango na convention ya Genève bachaki boyke mutu nyonso o akozala réfugié na South Africa akozala na camp te akozala pe na place mote bakangi lokola mutaboloko South Africa décida ki déclaration na bango ezala ke libre ya mouvement
epesama na bato nyonso droit ya kotanga ezala wana eza ba réfugié droit ya kosala ezala droit ya kosomba ndako ezala droit ya kozala na driver license ezala droit ya koluka kosala makambo nyonso koki kosala etanke mutu parce que bango basalaki promotion ya chapitre D na bango ya constitution o babengi yango bill of rights oyo ezopesa dignité ya mutu alors à base nango pendenge balobaka ubuntu nde salaki ke mutu nyonso aza réfugié awa il faut dignité na ye il fait pesa melaye na ndenge mutu nyonso epesamaka mais loko kaka oyo epekisami na ba réfugié na ba aslami sika ezali kovote aslam sika aza droit kovote te et puis aslam sika ayeba ke soki oza aslam sika eke bakuti yo na eloko moko ezali terrorisme bakuti yo na eloko moko oyo ezali baacte moko okimaki justice na mboka na yo ye awa yeba déjà ke mokolo bakodécouvrir yango bakoki kobotola yo droit ya protection wana selon mibeko ndenge elobi mpe mutu oyo azali aslam sika to mpe azali réfugié aza na droit ya gazette moko ebimaki oyo ezalaki aux environs ba 2020 je crois si je ne me trompe pas oyo epesamaki ke mutu nyonso oyo aza aslam sika to aza réfugié aza na droit kosala politique na ye na mboka oyo te mpe mutu nyonso oyo aza aslam sika to réfugié aza na droit kotia makolo na ambassade na ye te biloko wana nyonso soki bakuti yango bakoki kobotola yo aslam sika na yo oyo eza section 23 et 24 sorry aslam sika eza section 22 bakoki kobotela yo statut na yo eza section 24 pourquoi parce que ozali na badroit biloko wana oza na badroit makambo nyonso ya kofutela ndako ya kokende na shop ya kovoyager ya kosomba ndako ya kotanga ya koyekola mais ce que komi ke na ba acte moko terroriste to acte moko ya justice to komi involve na politique ya mboka na yo to pe ozali mutu oyo ozali ko kende na ambassade na yo okoki ko perdre ba droit na yo nyonso oyo ya protection osengaki awa. Merci mingi mwana mboka baike bana mboka point mwana mboka uti ko relever ezali point moko wa munene awa na Afrique du Sud tozana ba réfugiés belé na ba salam sikebele oyo ba se retrouver na ba activité ya ba organisation songolo pakala oyo bazali connecté na makambo politique ndengo uti koloba mingi bazo sala ngo na bozangi boyebi yango mayanga ni TV eye pona ko éduquer bino pona ko éduquer biso tozo pousa na ipa bato bazana connaissance ya maya ba réfugié na ba salam sik po babeta mbela po to se retrouver na ba faute te mais ndenge tozo lo baboye mwana mboka ezana ba réfugié musu bazo kini na ambassade na biso ya Congo awa misusu bazo zona ba vidéo et misusu kutu baza ko s'impliquer tina makambo politique mais place wana fona beta mbela ezana bato misusu ba leader mususu ba na communauté ndenge to uti kolobaki makambo mikanda ezali pas surtout pona banyukam so bango bazo bisa bango keno to ko aider bino bozo mikanda mais sengeli bozala na groupe na biso il faut beaucoup taboye ba mi enregistrer na groupe wana ba pesi ba identité na bango mais ba leader oyo bazana politique na se sans toutefois ko ebisa bango et tango ba yiko ba sadere na eloko oyo et ba leader wana ba komozo eloko wana ba komi ko kolela ngombo côté politique nini okoki kopesa toli na bayiki avant bakota na organisation songolo to pakala nini bakoki kosala po batombe bazala ba victime indirecte ou victime involontaire eloko oyo yosala mwa pasi bon eloko kaka ezalaka na monaka moni soki oza ebembe na hôpital te oyeba te bato bakufa na hôpital so ekomi londo oyeba alors pasi mpenza eza wana bato ebele bazoyeba te ke eza risque monene oyo baomitia bango moko d'abord na question lobaki si oza réfugié toza aslam sika ozokende na ambassade na yo to ozoparticipe na babiloko moko politique ya mboka na yo eza eloko moko dangereux opesa bato conseil parce que société civile eza organisation oyo ekoki koluka te mpo oyo ozali mutu olingi société civile te
il faut tout le cadeau saloma bête zabonté tu peux ça conseil état que parents nyonso ceux qui moi na bungi ba pesa conseil ça to bomae eza obebisa été mais faut pesa conseil aluka aya na nzela malamu c'est-à-dire que pour mes ali batu nyonso oyo bazoke na nzela wana ba osala une grande erreur to pesa ba conseil basala makambo te parce que balingi ba prouver batu to balakisa batu mais batala o ezali malamu pona bango moko parce que tant likambo ekoela yo batu nyonso olingo sala pona bango wana ba ozala wana te mutu mo pa ko intervenir pona yo te alors eza conseil malamu ekosala passe eloko mo ekomeli ndeko ata mutu ango aza malamu na te to asalaki malamu moko te to azala no bien te mais kamoko mabe ekomeli atandeli soko za mwana nzambe okata mwa passe dérange quand même alors souci ezali ke ndeni bandeko balongwa likambo yo parce que mibeko ezopesa nzela wana te dernièrement ezalaki na débat moko oyo ezalaki tututu nango na niveau likolo ya Home Affairs oyo balobaki bakendaki même ko signifier ambassadeur basignifier ambassadeur mpona likambo yango même atata nazalaki na conversation na ambassadeur oyo ya sika totushaki pesi yango bapesi yango na meke ko faire comprendre ko faire voir profondément ndenge loi elobi alors pour meza ezali boke bandeko bazala penza na bokebi makasi makambo ezozala préparé dans l'ombre na ba réunion à likolo à Home Affairs mutu moko ayebi te basala mpona bato te mpe baoyo bazozwa bakombo ya bato mpona makambo na bango politique ya korasire likambo moko ya mokanda vraiment nazopesa conseil na communauté mobimba d'abord on a nos système ya Home Affairs déjà des docteurs ko expliquer et comme déjà ko luka ko inscrire bato bazala sous na accepter nani yango wana akozala na privilège nini aluka a faciliter bino makamba mikanda pendant que déjà système est compliqué pe ba officier mingi bazalaki na système ya corruption Home Affairs biso baza na prison sikoyo alors nani yango wana na désespoir nyonso bozana yango a convaincre bino boluka bosala kombo na promesse que bokozwa mukanda ya protection à South Africa eza déjà une grande erreur mutu nyonso akomemela bino loko oyo atotya bino na une grande erreur toza na dossier ya bandeko ebele oyo toyambi na société civile oyo ke bakenda même na Home Affairs bapesa bato mbongo na kati ya Home Affairs bapesa bango mikanda basala msika na barefugie ya kati ya Home Affairs mais eza na système te bazo souffrir sikoyo eza na dossier belé oyo tolanda sikoyo oyo ke tozela Home Affairs aluka ameka ko soutenir parce que tozomona ke ezalaki faute ya mutu te soki eloko esami na office na bino ezali système na bino nde mutu etie bato na piège oyo bien que tozosala ndenge solution na eza te yango tozo prévenir na bandeko ke eza na organisation moko te eza na droit même bata ba organisation auto za ba partenaire na ba net ba loi of human rights net ba comme ça net ba Scalabrini na UCTA ba ko na droit ngote alors que ba na privilège moko légal makamebele ba ko na droit ya koluka komeka ko sala ko bongo te kaka na ba individu oyo eza ba congolais ba s'organiser pour na ko sala promesse ya mukanda ya batu au nom ya solution topé au nom ya loko moko boy raison moko boy au-delà je crois ezali une grande erreur bandeko bazotia communauté na biso pe une grande erreur ba communauté na biso eza ko mitia toyeba ke likamba mukanda na mutu nyonso ko promettre yo sala carte sala enregistré to ko peso mukanda ezali bazokosa yo attaque ba meki ko tiango na forme moko ya malamu alors même attendre quoi à la kio eza na carte moko te to pe ezali na eloko moko te okosenregistre nango oyo ekosala ke mpo osenregistre nde basire yo likamba mokanda mpe misusu baza tema mayele mabe bakopolisha yango bakopesa yango forme ke ondima eza neti moto azopesa yo évangile mpo amemeno lifelo me atia yango basuka lebele nde nini oloko ndima bakolo biso ke non te eza nanu mpona bongo te eza mpona boye tokosala boye me ntango okolandela nzoka nde
assurance wana eza lokuta assurance mon côté ya mukanda ya section 22 na section 24 ezali assuré na South Africa eza lokuta mutu nyonso oyo azana besoin mukanda ezaka na eloko moko okozwa mukanda wana a cause ya raison kopesa pe na statement okosala raison kopesa na nde kopesa yo mukanda mukanda pesa makate na année selon conception à la South Africa mukanda pesa maka penzate na ba année osali mais pesa makande na raison pesa alors il faut trouver la part des choses parce que si tu la part des choses on doit comprendre au juste nini ezali nini alors promesse nyonso tout autour ya mukanda ya ba réfugié ezali lokuta to tchaona mutu promesse nyonso ya tout autour ya mukanda ba réfugié ezalake par voie ya carte moko to ya adhésion moko ya organisation moko nde kopesa yo privilège to accès wana ezali mensonge eloko ezo sala mate ndenge sala makana ba agence oyo ke ndenge ba kenda ko suzula ba visa bo pesi mbongo bo futi pe droit bo nde ba koko tsabino document pour bozwa visa to pe ndenge zala kake oza client ba to futa kana nini moko bo ya legal oke ofuta so kweli kambu nde sikoyo bakei ko luka ko samba pona yo wana ezali bongote o mafez azali strict apesaka accès na makamba bongote ke agence moko bo esalaka pona batu o mafez azana logique wana te o mafez azana besoin individu à se défendre pourquoi il faut pas pesa ce qui a ko se défendre te aza na représentation moko légale pour akoki ko luka ko assister bien que bongo bakozala besoin toujours bayoka raison nini o apesi pour bapesa ye ezana eloko mote ko changer vraiment baike bana mboka na ebite kwa vraiment na banzi bozoyoka bino bandeko na biso oyo bozo take advantage of bandeko na biso bazana pasi pona ko manipuler bango botika et parmi bino ba misusu kutu basi bazwi mikanda mboka oyo mais bazali ko utiliser peuple vulnérable pona ba intérêt songolo pakala o eza personnel et bozocha via baike en danger ezali mabe bino pe baike bana mboka batata ba mama bandeko bolingo bino bato bozokende ko sadere na ba organisation songolo pakala mutu moko ayeka boya ebisho keno na créer organisation oyo e ko sunga bino pona ba makambo nyuka ba mikanda bino pe bokei bokoti na banzi mwana mboka oti ko expliquer bino organisation moko te eza na droit ya ko sunga yo zo mukanda organisation songolo to pakala eza na pouvoir wana te ezalika ka ndengo kosamba na yo nde kopesho mukanda mais na banzi bozozela na tuna mutuna wana bino tubo bishakinga mwana mboka tuna mwana mboka malgré auto tu expliquer mais bayike bana mboka oyo bayesika ba newcam balobi na tuna yo shikoyo nini bango bakoki kosala pour le moment nini ezali avenir na bango po baebite na minutes oyo bisika bakende bamisukutu bakomolinga me bazonga mboka bayaki awa bakangabi awa mikolo ebele bazozwa papier te soki oza na papier te do oza bloqué kosala eloko te bakomoluka ndenge nini na kozonga ta kongo me baza ta na moyo kozonga te nini okoki kopesa bango lokola espoir to conseil motuna eza epa na yo. Merci beaucoup ndeko na ngai utuni question moko ezosenga batu baza na patience penza kolandanga na bokebi. Oui. Je crois vie par réalité ndenge ezokende difficulté ya banyukama ezokoma de plus en plus makasi espoir epesamaki kaka na kesi ya Scalabrini oyo ezalaki na High Court ya Cape Town oyo ezwaki conclusion nango je crois année oyo alors que kesi wana tozongisu na place na lobaki ezalaki kesi ezo concerné kaka changement ya loi ba réfugié oyo esalamaki na 2017 yango nde ezocomposé kesi wana Scalabrini oyo ezosala ke parce que na conception ya loi ba réfugié ezalaka ke
il faut koluka kokanga mutu oyo te azana intention ya kobwakisa mpunda to azana intention ya koluka protection babengi yango respect ya principle of non-refoulement. C'est-à-dire que principe ya kozongisa mutu te oyo azana intention ya koluka protection place azali alors koki kozongisa na mboka na ye te. Alors dossier ya Scalabrini ezaka si yango ke pourquoi il faut kokanga mutu oyo azana intention ya koluka protection oyi kokanga ete pourquoi il faut kozongisa mutu azana intention ya koluka protection pendant que mboko olinga ozongisa ye wana place vine za danger. Qu'est-ce qu'il y a Scalabrini za tout autour nango? Alors loi ya 2010 proposition à loi 2017 wana et longola qui principe influence à principe wana non refoulement longola qui alors tant Scalabrini zongisi keso wana pona koluka kolakisa ke mibeko wana basaki na 2017 ezali contre constitution ya South Africa to ezali contre esprit ya constitution ya South Africa elingi koloba ke contre conception ya dignité ya mutu elingi mpe su koloba ke contre chapitre 2 ya constitution na bango oyo babengi yango Bill of Rights place problème ezandi yango wana. Alors ekosala sikoyo ke bato nyonso oyo baza banyukama bakomi na position ya kozela keso wana ndenge esila keso wana bien que esilaki na high court mais esili bien te esili bien te ndenge juge ya high court alobi boye loi wana bavotaki na 2017 ezali contre constitution mais il faut constitutional court ya suka oyo décida si nyonso nde court wana mutu epesa décision na bango pona ko déclarer que ezali effectivement contre constitution nde ekokoma na action. Alors parce que Afrique du Sud est composé na court ya C bon ezana small claim court ya small claim mais court penda oba ko compter que banda penda ba court ezali magistrate court magistrate court ezali ba magistrat ba benga ba magistrat parce que muta asambisaka na magistrate court ba benga ka juge asa magistrat après magistrate court ezali na high court ba high court okutango na ezana high court na Durban ezana high court na Joburg high court na Cape Town okuta ba high court partout mais atokuti ba high court partout court ezali kolo high court ezali court Supreme Court of Appeal Supreme Court of Appeal ezali kolo ba court nyonso ezala kaka moko ezala Bloemfontein. Alors à part yango court eleki Supreme Court of Appeal yango ba bengi constitutional court yango de mutu zoka de yasuka. Alors dossier oyo balobi ke il faut constitutional court nde confirmer jugement oyo esalami na Cape Town na high court ya Cape Town nde sikoyo eza confirmer ke makambo wana ya loi ya 2017 ezalaki contre constitution ya South Africa. Alors dossier nyonso so eke na constitutional court boye bango ke ekoki kozwa une année 2 ans ekoumela pe ata soki ekei kuna Home Affairs pe soki e décidé que et continuer ko bebisa mbongo parce que ba mbongo ba futaka net na constitution en court ezaba 1 million matal ekolo ba ko tia ba mbongo dossier wana ekozwa retard wana processus moko ya koluka ko assister ba nyukama ekobandaka te ekozwa tamula. Alors réalité c'est que ezali que ba nyukama nyonso ba comme na difficulté ya application ya Home Affairs ya document Home Affairs parce que Home Affairs est comme la position ils ont qui la position malé strict que bakanga porte penza ya banyuka manyoso ba apply susute. Alors dena lobaki liboso technique ezali ko décourager bato déjà bato bazana bazwa te comme ça bato ba kanisa baya ba kanisa ko yate ozo mona politique ezasiko wana oyo eza set mais réalité ezali siko OK bato nyonso baza banyuka ata ba o bazana ba rendez-vous aho tenga zana rendez-vous nazolo ba vérité et bangisa mutu te na ngine na ba vérité réalité ndengezali o tenga zana rendez-vous na oke rendez-vous na ngezabwe
ok n'est pas possible c'est ba rendez-vous na yo mais osuka kana eloko moko eloko wana moko ezali que il faut olaki sa passeport na visa oyo ezali légal dès qu'on peut ça yo accès à pour continuer l'application na yo bien qu'on continue na ezali na question que okosamba nini parce que atoza nango mais il faut ce que bazonga que est-ce qu'il faut pas protéger est-ce que osali économique migranté déclaration là est un problème alors eloko musu ba tche sous barrière moko ya séparation parce que liboso ezaki au dossier ya moto aza réfugié et kozala traité na officier ya réfugié mais ce que économique avant dossier na ezala traité na officier ya réfugié il faut ozala traitement na officier ya immigration azala sirke ozali économie migrante ndesi ko bakoki kokende na yo na officier ya réfugié pour obanasiko déclaration na yo pe déclaration na ezana sens pe ozana biloko nyonso bazo senga mo démarche wana nyonso eza ba démarche moko OK ezana tike ba pesi bino espoir eloko osama mais ba mo ba ebike osama na moté pour msiko tozama wana alors eza challenge alors na ngo ndete ofanda ki mwa muke ko raisonner na Scalabrini proposition ezali que to va na James to bité eloko ni pena ikosalam alors vi qu'est-ce que samba maki déjà na high court ya Cape Town idée qu'on peut ça maqueter malam to lukato banosa parce que ba ko boya banyuka mte ka application parce que ata ba kiti suka ba ozala considérer te ba chali banda nini salama peut-être possible to banda ba o nyonso bazo ke ni ko sala application na ba ko la bango il faut to lukato bando sala database ya ba o ba ko la bango ndesi ko to ke ko présenter na cote siko epesa instruction basée na jugement na basaki na high court ndesi ko sala ke ba ndima application na bango alors réflexion est tout autour nango pour na kotala mécanisme ni salama de l'autre côté pe ezana document oyo et pesa mena batnyonso oba apply na noté batambola nango en attendant document na elin kolobani document ni kolobake lokola home affairs azalaki déclaration na ezalaki approuvé na quantité pour na koboya ko assister muto azana intention ya ko bakisa nyonso o azana intention ko bakisa ngunda asa déclaration ya yemoko a signal bake ngai songolo pakala na azana intention ya ko bakisa ngunda yango wana na intention ya ko bakisa ngunda nde nazo sala déclaration que il faut bandima ngai na bakisa ngunda parce que nazana intention parce que dossier na high court ezaki likambu ya ko boya ko respecter intention moto alors moto il faut ça déclaration intention na ye de sorte que intention na sali ndesiko ezala droit na ye autambo na mopo ba déporter yete ezate ke bankanga yete parce que high court et pesa ki home affairs droit ko kanga moto mais pesa ki droit ya ko déporter mutu o te azan intention différence ça mais na mutu o déjà a manifester ki intention na samba ki déjà ya azana kati ya likambo te mais o azana kati ya likambo ezali o asana no intention na été asana déclaration na été c'est-à-dire qu'il faut pas ça une chance boyoka e boki ko pekisa ko yoka été alors mutu ande mutu azana se ba mikandana OK ba mususu azozonga kwa tambwa nango ezali pona ke déclaration zo d'accès que non bokanga bo déporter ngate za te bokanga te bo déporter ngaite parce que nazana intention selon oyo kote lobaki pour que na luka boyo kangai explication na moza nene ngwana alors ce qui bande ko bako ka moza malamu mais à part yango banyuka manyoso bana difficulté sikoyo penza difficulté za makasi bazo dombo ezale belé pour na accès ya ba mikanda ya banyuka wana pendeza vérité OK bande ko ba revete tous à la préparer ba solution zo lukama je crois ba réunion zebele makam tozo ça vraiment makam belé penza pona ko sa forme moko changer mais o mezali pour le moment makamba ba nyuka mezala ma problème alors mutio ça zo la kabatu soki mikanda so ni vraiment botika ko la communauté s'il vous plaît.
Botika konyoko la communauté s'il vous plaît. Merci mingi mwana mboka olo otei mingi. Mwa mukeo tulobia wana banzi baike bana mboka ba mama batata bilenge bako profiter nango bako yebisa baye bako landa émission te soki olandi émission sala effort ete moninga musupe alandango connaissance yo ozwi moninga musupe soki azwi yango eko bénéficier mais mwana mboka pona ba imsusu oyo ba ebite banyukam o ba ebite bisikani na kozwa mukanda wana bakoki kosala nini po ba misu ba ebite bisikani ni oyo bakoki kokende kozwa yango pona ba ebite tozokende vraiment na suka émission bakoki koya na société civile congolaise d'Afrique du Sud ya adresse na monsieur Zali numéro 69 Main Road Mobre na Beta House bakomi wana batumika société civile bakoyamba bango bamikanda ezawana ya ofele ya mbongo te toko print déjà bino eza kutu te ke obo kopesa biso mbongo pe na mukanda oyo bokozwa bokutango bokenango soki pe epana biso eza musika boke na Scalabrini soki pe na Scalabrini eza musika boke na Somalia Association oyo eza na Belleville wana bato ba Pérou. Je crois que les organisations ont déjà pouvoir ba document onyos. Merci mingi pona couper sa biso temps moi motuna ya mukeka avant de clôturer nini bon natuna ngona sens oyo est-ce que réfugié na salam sika baza obligé à kotosa mibeko ya Afrique du Sud et ceux qui bateau cité nini ezali mbela na bango réfugié nyonso azana obligation azab bain de balobaka ya kotosa mibeko ya South Africa eloko obligation oyo réfugié na asala msika zana ngwa soki atosite a kokende na azana droit ya jugement kaka ndenge moko South Africa nyonso azana ngo azana droit ya représentation na ye légal azana droit ya kozwa lawyer azana droit nyonso soki abuki mibeko te asoka abuki mibeko ba processus nyonso normal ya muntu abuki mibeko na muntu aboyimba to criminel azana droit nango nyonso epesa melaye ndenge mibeko lo alors kubuka mibeko konstate soza asla msika nde kubuka mibeko na yo e kokiko luka ezale loko moke po oyiko luka protection loi ezali ko na yote ezakongote toto sa mibeko mboka na mboka eza na mibeko nango South Africa eza na mibeko nae Afrique du Sud eza na mibeko nae yo nanga baike bana mboka o toza na kati ya mboka oyo toto sa mibeko soki otosi mibeko okozala problème na mbula matadi te mais soki otosi mibeko te mbula matadi ya kozala na nzela na yo tokomi na suka mwana mboka Isaïe Mombilo mais baike bakosepela te soki to clôturer émission cette fois na tuna mutunao tomoni Angola azalaki na ba réfugié awa tomoni quand même gouvernement na bango basali effort et balongwe na ba réfugié mais ba créer bango statut moko boye baza na facilité à kozwa ba ko changer ba status est-ce que Congo kiko sala bongo te bino lokola ba organisation bozali ko telemela baike bana mboka nini bozo sala pona ko rappeler gouvernement congolais ameka pe ko sala effort ndenge gouvernement angolais salaki pona baike bana mboka na ye libanda ya mboka. Merci de comprendre la question, c'est intéressant na kama kutukende ntonga to échappango wana zali moko ba proposition société civile congolaise d'Afrique du Sud toza kitan ya kozana réunion na ambassadeur de discuter qui a plus de 20-30 minutes pour tous les problèmes au Congolais bazana ngola surtout na ba aspect nyonso je crois tout ça qui peut proposition de déposer qui peut na ambassade de sorte que total la place ni tokiko mais ma soutien na ambassade et comme ça ba processus ya solution légale pour na bien-être ba Congolais. Alors moni na koloba moke défaut moko créama ezali vide ya vide diplomatique o créama qui entre mpoko na Fidel Moulacha vide diplomatique wana ememe biso conséquence na makambe tozo prier na gouvernement nyonso pa kozaka na Congo ya siko ata ya fiti baluka ba permettre loko pour esa mais sauter plus jamais vide diplomatique dégâts nango gouvernement va commésurer éviter
bato bafuta prix na nini oyebi te ke ntango video wana ezali bato bazozwa baconséquence ya badocument officiel oyo ezobloke bango éducation ndako voyage santé biloko ebele eza na kati misusu bazokufa cause kaka yango parce que bazwi privilège wana ya document officiel te po epesa bango accès ya mokanda moko oyo ekopermettre bango baza na droit moko songolo. Alors toza na gouvernement oyo te ezoraisonne esala statistique ya koluka kotala dégâts nini esalamaka soki vie diplomatique esalami to dégâts nini esalama soki bato baa na accès ya passeport te to bato baa na to retard moko ya document moko boye ya système ezali dégâts nini bazalaka nango te bayebika te tozwi solution. Mais est-ce que bozongisima botala dégâts nini esali ntango bozalaki na solution te de sorte que prochainement bosala tout eloko ese répéter sous te. Alors gouvernement na biso eza na problème wana. Alors nazalaki na temps pour discuter na ambassadeur vraiment makambo nyonso clairement y compris makambo ya avenir ya document ba congolais oyo ke na monaki ke vide diplomatique wana ekoki koluka kozala corrigé lokola ambassadeur oyo aza na accréditation azo accréditation parce que Fidèle Moulage azwaki accréditation te. Alors à partir accréditation wana nde mutu ko permettre approche diplomatique et salam. Alors à cause na yango ndeto lukato tala ba angeni ni salam parce que bangolais bazo ba document à cause ya créativité ya réflexion ya batu ba monique voir solution moto ki pesa yango na vandisa ki pe ambassadeur na chaque ambassadeur que je crois eza grand tato lukato zo solution makambo ali makambo zo kende pe avenir ya ba congolais ndenge jeunesse congolaise ezala bloqué et que ni ko tourner vers ba drogue ils ont tourné vers le gangsterisme, bazo kende na direction ya éducation te à cause il y a problème à mikanda ba parents autoloba ki ne bandeli wana eza grand tato lukato agir sikoyo na ndenge ke to lukato fandisa ni moko diplomatique comme ça ambassade to gouvernement na biso na gouvernement sud-africain na ba société civile to vanda to ya na réflexion moko ya solution mikanda ba congolais sikoyo soki ça mité ekozala na désastre ekozala mawa mingi kolele ekozala makasi bato ebele tokozala na ba série ya bakaya liwe ebele à cause ya badégâts oyo kodocument kotya bato parce que document manque ya document ebomisi bato ebele oui échanger bato mosusu babeli ba stroke bamusu babeli ba AVC à cause ya vie suki pona mukanda avant da 20 ans tout moni yango tozana ba preuve bakana ebele. Alors ndeni ambassadeur na biso a réfléchi autrement tout gouvernement se réfléchit autrement yango solution to chaki na mesa na ambassade pe to lobaki que ce qui ambassade est commis prêt je crois déjà to solaki na ba partenaire na biso oyo tout travailler ensemble na ba aspect légal ezali comme ça ezali inscalabini peut to ajouter valeur human rights to lukato tala ce qui ambassade est commis prêt to vandi na ba réflexion légale ndenge ni stratégie to sala de sorte que voie moko ya sortie ya ba mikanda na biso ya bangunda et comme ba permis de sorte que ba dégâts au ezali si ba congolais ezala résolu. Alors eloko tozo sala démarche na ngwana proposition to chaki na mesa na bureau ya ambassadeur face à face na ye Pedro talandeni ntokozwa solution makambo. Alors eloko na lingaki meko la na communauté ngwana société civile comment la félicite tout ça les pas parce que tozo comprendre les dangers des réseaux qui est interview na interne ya mboka makambo et mikanda tozo mona déjà que avenir est sombre. Alors tu comprendre que ils a grand temps ya koluka ko chama yele ils a temps ya koluka ba discussion te to ya koluka ba pouvoir to ya koluka ba gloire. Alors na suka filme gloire wana ko pesa biso solution te ni ba position ba pouvoir et là to zango besoin za solution to na explication mususte ezaka ke to pesa priorité na intelligence ou ko pesa solution na problème ezoya lobby ou ezola ça avenir biso za sombre. Alors possibilité zakaka que to bana processus et longo na ambassadeur ata
toza contre gouvernement Congo ata toza pour gouvernement Congo na minute oyo bato déjà bazosouffrir pour likambo mokano soki toboyi bato bakunomba bato bakosouffrir sikoyo tokoluka tozongisa bango basouffrir nango te ntango tokozwa gouvernement oyo tosepeli nango toluka tozala bato moko pragmatique c'est-à-dire que problème ezali ke osepela na gouvernement tosepela te bato mosusu bakanisa autrement te parce que société civile eza organisation ezali netre eza na makambo moko te soutenir politique moko mais tozotala nde fact tozotala nde réalité liboso na biso bato oyo bakufaki na période ya baproblème ya passeport ya to ya mikanda na période ya mpoko mutu moko te aza na période ya Félix sikoyo na gouvernement oyo asepeli aosekwisa bango bake de gesi alors na nini oyo mpe sikoyo toza na problème toza na eloko ya kosala te tout ce qui est diplomatique ezali likambo ya intervention ya gouvernement oyo eza na milite wana alors toza na besoin ya intervention ya gouvernement eza sikoyo c'est pas gouvernement monsieur ekoya après toza na besoin ya gouvernement kaka mpona likambo ya solution makambo oyo clairement parce que kaka na 2017 je crois 2017 ou 18 si je me trompe pas vous avez qui na parlement vous avez qui na discussion si la réalité à Congo bapesa un peu biloko ya kolia na boye kolia parce que na boye que oyo eza koluka kosomba esprit na ngai na besoin oyo ezali important ezaka ke soki communauté koki kocomprendre ke makambo ya avenir na biso ya mokanda oyo ebandi kosenga plus processus moko diplomatique le plus tôt possible ke toreva kaka na bato baosala ke problème ya mokanda ezala kaka comme ça bango baexistaka comme organisation mais faut totala mpe baalternative nini ekozala parce que moto ya mayele amona déjà mabe de loin mpe aluka déjà ame prévenir nini yango totia en place nini yango tosala nini yango toluka tochanger de sorte ke ezala mpenza na nini moko ya malamu alors soki tobandi koluka kosala makambo oyo ezali koprévenir te toza na danger alors conseil ezali ke likambo mokanda na biso sikoyo na South Africa bacongolais esengi biso tovanda totia mayele toluka tochanger badonné sikoyo toluka ndeni mikanda na biso échanger de sorte que toluka processus moko bo ezala yango même tosolaki na makambo so tosolango na baorganisation oyo toza na réseau nango ezali ke non seulement tokoluka mpe bapermis ezala mais il faut peut toluka mpe susu visa moko de sortie c'est-à-dire que bato mosusu oyo baobima misusu baobima na tenali mais misusu mpe baokanga bao na aéroport na tenali wana mosusu baza na prison sikoyo mpo na tenali wana basali na nkombo mosusu alors ntango badécouvrir azalaki na mokanda mosusu ekomi problème mais sikoyo tozoprévenir déjà que non soki topropose o mafese visa moko ya sorti kaka eyi kosala ke moto abima sanke azala ben pendant 5 ans kote asu na South Africa oyi kokende asali susu application ya visa akozongi na susu akontinue banini na ye ke aluka azala bloqué ntango abimi boyemba momo ya kote asu te to akende prison to nini nde nini toluka topropose biloko ya mibale permis na visa moko juste de sortie alors ba réflexion oyo eza na mesa na yango wana ezolambama tozosouhaite ke ezala mpenza na résultat moko positif. Privilège ezali ya biso Mayangani TV ya kopesa biso temps privilège eza pe ya bayike bana mboka milia ba congolais o bazali na kati ya mboka oyo ba réfugié na basala msik ya yo kopesa bango temps na yo pona komanyolela bango ndengo manyoleli bango boye na banzi bayike mingi ba profiter nango pe ba ko appliquer yango o esengeli ko appliquer merci mwana mboka biso nde tozo remercier pona privilège opesi biso. Merci beaucoup. Tango mosusu eza na eloko moko na tuni telinga ko loba ya suka maloba eze pana eloko suka eza que communauté est comme de plus en plus éveillée
parce que na moment oyo passe yaka to désespoir yaka bato ba profiter na makambe belé ba profiter na ba faiblesse ba belé pona koluka ko zo avantage moko songolo tout ça na communauté ba yebake soki to sali choix ya nzela malamu te biso moko to regretter pourquoi to ça qui choix mabe soki to permettre processus ya malamu te to peut te permettre eloko monte esalama na ndenge ya malamu te to matalikolo to kita to ko payer prix na choix ya mabe to sali wana na makamyo so to ça. Merci beaucoup. Merci mon amour.